Et ça, tu peux beaucoup l'ingate pour mon salangabo. Pourquoi? Olingi va sentenga ba wanga na zemi. Ça m'a parlé na miso abat. Yo lingité. Mais pourquoi me minga awa? Maman, mobali wana oyo zolinga wana. Leki naona sana ye abota na mobali wana. Quoi? Natika papa mona ngote. Non, yeba na otuna ndenge nini? Ngana na bandungu bango ana Kinshasa. Yango na so yebisa yeke mobali wana ko bala ete po abotinga da mwana ko godbetu. Ah, mama tika makambo oloba mobali. Toke ne maleme, oyebe de ndenge nini? Mama oya konfekanga na façon tout alinganga ataka mbongo na yem do linga ete. Mama na yo. Oye baka yango kona koma na zemi na yo. Sikotangu yo moko oyozi mwana ya mama oyo bota na imona ozi o chezemi. Siko ozala uza nini? Bana ya français shalom na zana esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozana na bino lisusu na Paris à partir le 3 juillet pendant 10 jours pona ba délivrance ya bato oyo koleka en privé na koyamba moto moko na air na ye pe na ngonga na ye mokolo wana tokokota na profondeur ya problème na yo bato oyo bayaki liboso bana ya autiste babikaki bato oyo ba blocage babikaki bato oyo ba maladie babikaki bato ba sans papier bazuba papier bino moko botama ba témoignage. Shalom le frère, moi je suis le jeune du Congo Brazzaville, je suis venu voir le pasteur Moïse, j'ai entendu parler de lui, j'ai pris rendez-vous pour une délivrance privée. Je suis venu en France parce que je suis malade, j'avais un problème avec la plante des pieds. Je ne sentais pas les pieds, j'avais froid aux pieds, j'avais des douleurs sur la plante des pieds. Quand je marche, je ne sens pas mes pieds, même quand je mets les chaussures, je ne sens vraiment pas le contact avec les pieds. Et j'ai demandé de voir les médecins m'ont laissé entendre que je souffre de ce qu'on appelle une neuropathie périphérique. Et les docteurs m'ont dit que les nerfs étaient morts, les nerfs des pieds étaient morts. C'est pourquoi je ne sentais pas les pieds. Et le pasteur Moïse a prié pour moi, qu'on appelle une délivrance privée. Maintenant, je sens la sensation sur mes pieds, je sens la chaleur sur mes pieds et j'en suis très satisfait. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, il y a une délivrance en privé. Nous avons une salle. Nous avons un Zambé vraiment où il y a Bible, où tout ça est là. Les gars, papa, aïe, ça va bien. Si quand nous sommes assis, mathias Zambé le bosso. Nous avons une délivrance, nous avons un marié de nuit, nous avons un masque vieillesse. Nous avons une salle, nous avons une salle, nous avons une salle, nous avons une salle, mais les loyaux, nous avons une salle, nous avons une salle, nous avons une salle, nous avons une salle, il faut que musala et abi balé nakina ndekunanga kufa kipenza me bana ozana mukulangu ba sambelaki lelo na ulubaleki na ngai azana bomo ya biki alamuki nzambe asali lelo yo nazana sengo papa Moïse mosali ya nzambe ya solo penza nga na moni pona ba oyo bazwaki makasi ya koyate bobenga po batia bino na liste ba délivrance ba pesa bino pe ba air na bino pe na ba ngonga na bino contacter mama Thérèse Matondo boya ebele mokolo wana bino pe bokobika bato ma baladi bakobika bato ba sans papier bakozwa bato yo baza ba blocage bakobika dazo zela bino nyonso tuna moto. J'envoie les feux sur ton oreille. J'ai ouvert ton oreille. J'ai ouvert ton oreille. Et maintenant, tu peux écouter. Bonjour, je suis Carmen. Je suis béninoise. J'avais rendez-vous aujourd'hui avec Papa Moïse pour ma séance de prière privée. Je suis venue parce que je n'avais plus d'audition. Mon audition côté droite était partie totalement. Et là, aujourd'hui, après la prière, l'audition est revenue. Là, j'ai fermé l'oreille gauche et j'entends de l'oreille droite. Et là, je suis contente. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon père est au bout de tête, ndi yango ko tala ke boka bwana eloko ni yo senga biso awa to sala nini pona to senga ko toni
très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et également un grand merci à vous, les abonnés de Chebiso Télévision. Bozo Tikabisote Namaïnyos Oego Komelabiso. Moi, je vous dis un grand merci pour votre fidélité sur la mer de chaîne Chebiso Télévision. Biso Tolobara, la chaîne qui vous ressemble. Mesdames, Messieurs, laissez-moi vous annoncer que Orphelinat Bravo Jésus-Christ, ils ont mis bongo na commune Yamatete quartier Viaza, numéro 27A. Avant de commencer cette émission, vous savez très bien que na Kokiko Bandate, sans pourtant na remercier sponsor non officiel Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le sponsor officiel de cette émission, ainsi que de cette chaîne Chebiso Télévision. Merci sponsor Nabiso Okosalarande Toyokanaginayo, malgré Bitumba, malgré Bakomba, malgré Kimute Mamabe ya Batu, yo l'accès Batu ke sugi yo décidé te mutumorote osu yo pesi mutumorote avec kuboto la yango to mona ona bilembo to perda ki chaîne Nabiso oyo plus de 300 000 abonnés kasi yo ndimi to récupérer yango et j'annonce que désormais bon kozomba émission Nabiso awa na Chebiso Télévision tout appelle na Chebiso officiel kuna ba émission na kota tout appelle na Chic Mukadi Télévision. Chic Mukadi officiel veut dire les agaba parmi ba chaîne Nabiso oyo to bana ko proposer bino ma programme Nabiso. Alors, mesdames, messieurs, sans plus tarder, je m'avais dire bonjour, na invitam kwa lelo. Mbote pe na ba héros dans l'ombre, au bazali bongo na réalisation, pe régie finale, il y a émission kwa lelo, na comme on a coordonné assistantuku, na coordination, na comme on a pe ndeko na biso Denise Mosolo. Azali bongo na régie finale, na moni Papa Zara, baza tellement ébélé, Papa bienvenue, ainsi que Papa Louange, azangara toujours te, to banana et to zara ensemble. Maman n'a pas chumboute. Bote papa. Na yambi na émission na biso Bravo Jésus-Christ. Est-ce que tu vois bakomuna yo? Moi Julie Lando. Mama Julie Lando. Et c'est nous ali ya koyamba yo na émission na biso. Alors yebisa biso makamuni ekomeli yo. Makambo ekomeli nga eza makambo ya passe. OK. Et choqué motema na ngai. On a eu à proposer na solution ba problème. OK. Yebisa biso siko ba problème ozala ngo ba problème ni banda biso ne bandeli makambo ekomeli yo to yeba pe que le kambo ekomela ki yo. Nga to banda ko vanda na gantier na ngai. Adai kutanga tellement na ndao tanga va kutanga na yeo zwazemi. Tangu na yeo zwazemi na yeo bota mwana ana mobile wana négligent ngai. Tangu mobile wana négligent ngai nazwi mwana na tiki pe gantier. Pona nini nazwi mwana tiki pa gantier po zo na makasi ya kobokola mwana te to bana ko banga kobokola bana. Bon, yaya mona ke age na zaki na ngwe zaki penza. Unaona age nini? Yaya na age mke. OK. Yango yaya zwaki mwana wana. D'accord. Na ye kuzunga nanga na Kishasa. Tangu na ye na Kishasa na ye kutana na papa Gi. Tanto kutana na papa Gi asepele na ngai. Bonga pe lokona zaina na zana na posa bolingo, nga pe na sepele na ye. OK. To bando vivre na ye, to bando vivre na ye kozwa zemi pa na ye, zemi mibali. Tangu na zwi zemi ovanda na ye si papa Gi papa na komi na zemi. Ya lobi zemi wana eza ya ngati. Nga bizemi na zana ngo eza ya yo. Abizemi wana eza ya ngai te loko komi na zemi to longola yango nga abi en tout cas. Raison za ki nini wa we so bolongola zemi. O age za abi na nga na komi na za mukolo na ye. Ya ko bota na ngate po nga za mama mukolo ya za mwana. Ya za yi mwa mukepa ina yo bozambula moko te. Mukepa na ngai. Za mwa mukepa na yo. Yango abangi abito ya kakobota na mukolo te bolongola zemi. Mama mukolo te. OK, wa ya ki raison o ya no senga yo bolongola zemi. O to kabwana ilina yango. OK, siko tango asengi bolongola zemi yo siko lubai na yeni. En tout cas papa na boya ki nga bizemi olongwa te. Ya bilokolo boyi kolongola zemi po meto kabwana. To yo kabwana na ye. Na bonde me simbe ka tenga bibon to kabwana kaka to yo kabwana. Tango to kabwana nga pe na fandika na zemi nanga na ye kobota mwana na ngai. Tango na boti mwana. Après mwana yo okoma na 4 ans. Tango mwana komi na 4 ans na ye ko se retrouver que ye alinga bala mwana na ngai ya mwasi.
Oh, ye mutabotsa yo alinga bala mwana. Ye mutabotsa ngai mwana alinga bala lisu mwana ngai ya mwana. Est-ce que ya yebi ke yo botana ye mwana? Abetela ngai lisu na isaka ke na zape na mwana nga moko ya mwasi na botaka na ikala. OK. Siko nde ba mona ni ndenge ni selo yo. Bokenda da info ni mwa telefone na mwana za nango. Tokenda te ngande muna yebisa ye lisolo kana nde za kana bolingo bovandi bo solo la na senga ipana zape na mwana nga moko ya mwasi na bota quelque part. OK. Alobani ka bo. Amona epete. Amona epete. Ata na photo tika ola tsango. Na la tsa pe. Ola tsa ite pona ni po mwa mobali bovandi na ye. Osa ko mbele mbula na mbali yango. Oyo. Bon, tu ça ba 7 ans. C'est ensemble. OK, est-ce que moi la commune na âge ni? Mwana wa elboso. Oya bibale. Kwa mibala comme na 4 ans. Na 4 ans. Oui. OK, atika pe yo otala mwana te depuis. Aya ka pe kotala ete ata ko mona miso mona ete. Oh, mais siko boni ye ate ko bala mwana. Mwana otango yo yaki na kina, mwana zaki wapi? Azali pas grande sœur na ngai. Azali pas grande sœur na yo. Oui. Bana ko benga na pe asola da info na mbali yango. Asola tengande kama na sola na ndeko na nga mwasi. Ah d'accord. Siko yo komi ke ye mbali yango akomi ko linga mwana ya mwasi. Alinga ye deja komi mwana sa dana micho ndito ba mwana sana zini. Ana zini ye mbali wana. Ye mbali wana kaka. Siko o salinde ni ka pour faire comprendre mwana. Parce que mwana ayipe ke yo bota na papa ngo. Mwana ngan ena tika ipa papa pa ya grande sœur na ngai. Lokola to banda osola na grande sœur na ngai. My grande sœur na nga banda ko yebisa ya l'accepte pe photo na ngai. Bon nga siko yo tango na ko mona ke mbali ya bali alinga bala mwana na ngai. En tout cas na temi nga bili bala ne ko sala moko eko sala matata mbala moko. Na boye loko wana. D'accord, yango siko olingi yo faire comprendre mwana yo, ozwa ita osona mwana to mbali boso ndo ngo osona. Na solo na ete nazo tomboka kaka ngai na ibisenga bi okoki ko bala mobali wana te mwana siko azo comprendre te pona nini nga na boye abala mobali wana. OK. Bani ko bolingo bo comprendre lisolo. Problème maman la biso zanango oyo zo tuka ye motema. Bani ko ba ye siko yo sengela expliquer bino my maman aye na plateau. Ça veut dire que maman beaucoup mon a vendu à l'époque quand elle était encore jeune élève ba sentakaye tant ba sentakaye za mo na muke nde grande sœur na ya za ndako libala nde andima kuzwa mwana wana kubokola ye lokola mwana na ye pe a continuer na ba classe na ye ça veut dire aye ko se retrouver na Kinshasa mais mwana oyo ba boti sa ye na âge muke grande sœur mutabokola. Tant qu'on a Kinshasa mikolope l'équipe des années, beaucoup des années, nde ayo kokoya na bolingo ya jeune garçon moko oyo ba ko vivre na ye. Bino boyebi ka radio malba pe bolingo qui para acheter nde azoki bébé buchu na ye bazala ensemble. Nde balingala ki balingani na bolingo wana ayo ko se retrouver na deuxième zemi. Tango a informé bébé buchu na ye que na zemi sengi to se préparer pour te bani to sa balete mazine ye to sa nini. Alors bébé buchu azali d'accord te na makambo ya zemi alobi ke ngai na ko bota na mama mukolo te zali juste bolingo yo komi komemango na makambo ya bana ndenge nini na ko yebisa famille na nganini et entourage na ngai esali soni nde mobala akimaka atika ye na zemi ya mibale tango ye patikalaki alobi akolongola zemi te sengeli ya bota nde akendaki kobota mwana wana na minute ndenge auti olobaki aza na 4 ans. Et tant mikolo leki aye komona bébé buchu na ye azo ba mwana na yo abota tant ozaki elenge nde akomi mobali ya bébé buchu akomi mobali ya mwana na ye oyo abotaki tant ozaki elenge. Alors maman isalaki malamu te komona que mobali abotisa ye mwana ye pe nde alinga bala mwana na ye en même temps mwana pe likambo pe abosaneki likambo zaki mwana na ye pe wana azala mokumba ya bébé buchu nde esali passe na motema mama alobi esengeli bazo ata ko solo la pe mwana ko tuna pourquoi maman ko telema libala ye alobi en tout cas et sengena le bela mwana nga awa na émission Bravo Jésus pour te bani ko maîtriser pe ko orienter mwana na matali libala pe bébé buchu suka sa gong pour na maman bébé buchu alingi a humilier toi de asala nyonso po a sundola kaye na à l'époque. Mesdames messieurs sans plus tarder total la sport il y a orphelinat Bravo Jésus-Christ elle barra toujours que bana wana baza bana bitike ngai na salaki pa ya liboso ya kozandako kolesa mwa muke kasi nde balaba ke mosape moko esula gelongite totana bosenga ya moto nyonso ya motema malamu ayeba ko soutenir bana o na quelque chose to senga kape ya mingi te to lobi ata $1 pamboyo so ekomeli biso
dans numéro na biso Orange Money, Airtel Money ainsi que M-Pesa et Zaliwana et Golekana Sports. Bon mon lengi ni mama Lydia ko senga motonyo so bana nzambe pour na bana o bazanga eloko ko tia na minote nzamba lola ko pambola bino Total la Sport et puis tout se retrouver pour la suite de cette émission. On y va. Bobengela ngaye bobengela ngaye afana modi vi na ye. Alors moi c'est la kata tsamu te bimisa e. Te bimisa sukolo. Mbote bana nzambe nyonso ezangai wabino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Bobengela ngaye afana modi vi na ye. Alors moi c'est la kata tsamu te bimisa e. Te bimisa sukolo. De retour, mesdames, messieurs, c'était là le spot de l'orphelinat Bravo Jésus-Christ. Na pesi bandeko nyonso ya groupe soutien Bravo Jésus-Christ Mbote. Bandeko na biso nyonso ya États-Unis, bandeko ya UK, bandeko ya Europe. Que Dieu vous bénisse. Na lolengi beaucoup soutenir émission yo. Alors on a toujours que moni groupe wana a été créé pour nous soutenir émission na biso Bravo Jésus-Christ. Donc tokozanga pete ko sambela pona bino nzambe abate la bino na mamisala na bino na makambo na bino nyonso bozali nango. Alors to sengi na moto nyonso ya bonne foi na kati ya groupe ya soutien Bravo Jésus to bosana ko soutenir bana bitikete. Alors mesdames messieurs, sans plus tarder toko kotisa bongo mwana ya maman po to luka ko yeba lolenge nini makamango ekomi wapi pe pourquoi eza bongo, pourquoi mwana ko bima na mobali moko na mama na ye. Est-ce que mwana yebaki to mwana sali vengeance lokola mama sundola kaya à l'époque? Est-ce que zali vengeance ya mobali ya luka ko yeba mwana ya mama po acha linga ya acha ezemi? Est-ce que zali ba préparatif na bango mibale to luka ko yeba qu'est-ce qui se passe parce que maman a battu a rebatté à salanini? Beaucoup de langai s'il vous plaît, le temps to solo la calmement maman to kota mwana yo na bezo solo la mwana yo en tant que maman. Na yebi ke être affectueux goza la te pour beaucoup la été mais na ni ozo attend bo solo la otune mituna lolenge ni bakuta la kina ex mobali na yo pe ba yo kana ngeni pourquoi tu t'es pas informé que alinga ina mobali moko na komo kingani. J'en profite aussi pour signaler bande na biso bana biso to botaka et sengeli bo informaka ata photo ata le sokuta ina moto. Je sais que par respect bo ko ça ba parenté mais ça ata moi signe moko ba ata ko publier photo que mais ko sunga pe ta lelo maman s'est retrouvé na mobali moko na mwana ye moko ya mwasi et usa malamu te. Boko tela ngai s'il vous plaît. Akota Yaya, bonjour et bienvenue. Papa. Poussana, s'il vous plaît. S'il te plaît, papa. Maman. Oyo lukani. Papa nga bobengi nga apona compétition. Nakanga suki. Bobenga compétition ba coiffeuse za awa. Oui. Limbisa. Non mona maman nanga a na ndingi. Na expliquer. Akanga suki te. Yoka. Limbisa. Ya poussana moke s'il vous plaît. S'il te plaît.
to solo mwa muke ya kovanda mwa muke. Maman nanga osani. Na ko expliquer zo non terre vanda zo non zo ta. Vanda non. Pota vanda to solo. S'il vous plaît. Ya ko munu nani? Benedict. Oh ya olobi maman na yo? Oui, ça maman nanga. OK. Maman mwana yo azali awa. Osengaki bosolola na ye. Bikamu tosolola na ye. Yo ka mwana ngai. Maman s'il te plaît. Maman, problème ni tosolola. Tosolola on anda ko lingi na otinga na bala. Oboyi na mobali yango. Siko awa omeminga a pourquoi maman? Amemi la place ma bete aza. Non. Maman tu peux kamela mwana s'il vous plaît maman. Yo za maman ko kamela mwana te. La lieu public. Yoka, vana non calme maman s'il vous plaît. Jamais papa pas accepter le côté. Maman ko memanga a te aza lieu public. OK. Jamais les kambo na yebiseke to si songo na ndako naza mwana yo. Ezati ke po bokolinga te poko mosala ngabo. Pourquoi olingi ba sentenga ba wanga na zemi? Mobala sentenga atenga ze manzini yo balanga. A honorer nga bimisanga apesa nga valeur na miso ya bato. Yo lingi te. Mais pourquoi meminga awa? Maman pourquoi lingi mwana obala mobali wana te? Na yebi tina nini na boyi mwana ngai. Eza te ke pona boya yo kovanda na ndako. Na yebi tina o na boyeli. OK. Mama, mobali wana oyo zolinga wana. Nazoboya pamba te. Pourquoi zoboya? Parce que ça mobali onka lingi. Leki na ona zana ye abota na mobali wana. Quoi? Leki wa oyo. S'il te plaît maman. Pardon, s'il te plaît. Abota na ye. Maman pardon. Bon maman oyebi sanga mwana oteke obota mwana musu. Ya oyebi ke maman naza na mwana musu apa. Oui, na yebi ke maman nanga bota. Bomona dana mwana ngo? Non, natika lo mwana ngo pete. Natika lo papa mwana ngo te. Non, yeba na kotuna ndenge nini? Nga na bandundu bango ana Kinshasa. Nokotuna ndenge nini? Babetelanga ka lisolo Benedict ya biso lisolo tatambala mo. Non maman, yo moko nano betela mwana yo lisolo ya mwana oyo botam ya mibale. Na betela ete papa. Ke bazoye ni na omona onsabe na ko yebisa epoto mona na rasu. Elo ni yo memi mwana awa na emission pour. Na memi pona expliquer pona nini na so boya libala wana. Yango na so yebisa eke mobali wana ko bala ete po abotinga da mwana ko godbetu. Mama tika makambo oloba mobali ya famille na ngate po ngana de acto bo. Olingi gite po ani. Mama dia sala unini. Boko sala bolu kenanga papa ki yango ko. Maman s'il vous plaît. Qu'est-ce qui prouve que Mogi wana botana ye? Est-ce que oui bakena na zemagi? Ozana zemi agi zemi wana na ko ndima to sipota me dia ko bala yo te. Dia ko bala yo. Maman na bi s'il vous plaît. Ya yo kana zemi ya gi? Oui, na zemagi papa. Dia ko bala yo te. Maman na lobi maman. Maman pesa papa tenga. Otika robota na gi. Maman s'il vous plaît, na bengi sai pe papa gi yango akota. Boko tela ngai papa gi. Otika robota na gi te. S'il vous plaît, boko tela ngai. Ko mwana na benga nani? Usa pour moi maman na longola. Est-ce que you pour moi mtobota? Non, dis-moi. Papa s'il vous plaît, papa yaka na pe ko continuer. Papa dit s'il vous plaît. Nabi mbote nan mbote. Non, zela nanu. Na nabi boy. Nabi problème ni. Voilà non c'est. Yo, Vananano. Mama, papa, ya, Vanda. Papa. S'il vous plaît, papa Guy, papa toki malembe. Maman c'est là Toyoki ke na lobby. Maman na lobby. S'il vous. Oh, monsieur. Nabien, Noko, s'il vous plaît. Quittez la monde. C'est bon ça. Toi qui es mal, tout solo la malembe. Noko, nalobi boye. Yeah, c'est calmé. Papa, oyebi maman. Oui papa, naebi maman. Naebi bien. Ndoki na tuka wa mfute fina ngati so konzeka. Nalobi oyebi azara na maman s'il vous plaît. Toi qui es malembe, oyebi de ndengeni. Naebi maman. Azara mosi na yo. Maman ou a compétent na façon tout alinganga atala mbongo na yem do linga ete. Ah OK. Na lo babila na atenga linga yo.
s'il vous plaît. Non. Asa maman mo sinayo, kita no mamuke. Zela na no tokende malembe. Tokende. Mo solo ke ba la saturation. Tokende bana no mamuke kuna. Papa vana, maman vana s'il vous plaît. Yaya vana, non. On maman na yo. Oza modi bana nanu. Nalobia, yaya. Vana nanu. Yo mama. Nanzano kalma. Na zela nanu te solo la. Noko. Ah. Sabo nganzo to sele. Nalobia. Yaya nalobi boye loka. Ozole la nini. Ok, token man. Est-ce que tu veux que solo la te? Maman, yo be vana no kimia. Oyo gamso ponani. Mais ba o so na bango. Vana calme to bongusa, vana calme. Toyoki, vana calme. Est-ce que ça est fort pour le basouté? Ça est fort, vana calme. To solo bisu sungana ko tika makamna, bino ko jeon place musu. Ngani ngama mtebe suka ngapampa. Yaya vana no kimia to solo la. Yo so mate makambo za mabe. Entre temps so bimana mama na so bimana bozo bimana mbali moko monyo mabe. Madame. Bata no calme, bata calme. Papa Guy. To solo la, mama na sengo kimia. Na sengo kimia to solo la. Papa Guy, olobi ke mama wa no dinga yo na makasi. Yo boyaka. Na boyaka papa na boyaka. Tango boyaka ko linga ye après su ke za yineni. Abanda ko linga nga. OK. Ano linga nga zo force kabila nga bambongo banini na boyalité. Na ko bi bana mama mukolo bote. Vi moi faiblesse na zaki na mo nini mais moi ça pour bana ko lia. OK. Bosangi kanzo toté. Maman s'il vous plaît. Maman s'il vous plaît. Maman quoi? Bosangi sanzo vraiment. Yebisa ye eloko oyo atika yo na okasi. Yo lobi ke atika ona zemi yo yebi ko tutika na zemi nani ngai ngana ko tika mama ona aya ko yebisa ngo ko informer ngake na komi na zemi na yebisa kazima ke zemi ngo ya Marie Musantu ya Jésus o tilikolo bonga na tutika ko na mosa mbati ko tebe ngo ko maye oyeba ka yango ko na koma na zemi na yo mama zemi nini yo ko pa na koma na zemi mama zela nanu yo lobi awa ke bo tika ko lingana te anoko peso ba mbongo wana elo ali bozolo baki oui papa ya bona tika ko lingana te anoko peso ba mbongo yo zo boya oyo ba tantuka ba mpiaka na yango zo bana bani ko za mbongo oyo ba tutu ati avant to kabona yo za mama zemi me na ndimaka te finalement moi ça yo ko solo zemi ndenge nini oh yo bo tika ko 50 nzoto na maman s'il vous plaît maman est-ce que yo zo reconnaître zemi non comprendre na zo reconnaître yebisa nga ke zemi na yebisa ke zemi ne ko ta mais ko yeni yo ko ba bo simana te po tosa testa den e bongo so bi mwana yo kasi na kabeli ya zo e mais yo ko mama na mwana nene uba kabe mama zwa kimia ngana osenga yo kimia mama zela tokene malema to yeba vérité bon siko tamu yo mama papa s'il vous plaît elo mwa mobali na ebike est-ce que yo yebaki ke mama oyo azana mwana mukulu ya jeune fille to sali ngo posa vengeance na yo na yebite papa yo oyebaki ke mama azana mwana yo na yebite mama azana mwana na yo toke malembe mama vela nanu yo lobaki ke okena na zemi ayebite ke yo ozaka na zemi ata sera ke longola yo boyi okena ko bota tuka oyebisa ite c'est vrai papa place comprendre ke azalo kuta pa moyi na tunyo motuna yo lobi ke na komi na zemi vela nanu vela papa vela nanu tango yebisi ye tango na yebisi ke na komi na zemi oloko komi na zemi to longola nga bina ko longola zemi te po na longola zemi te okay ya biloko bo longola zemi to kabona nga bi problème ezate na bondeli papa boya boya bobenga na une fois po ba na benga pe lisu yete okay papa donc ça veut dire que ayebite ke no mwana azalaka c'est ça non ayebite voilà papa yo la naka pe olandela ko yebike mama wakela na zemi na wote to yebaka ya mwana zali
yebi kakendaka na mwana azaka na zemi mais nayebi te ke sa bota so pa longola omoni ke yo moko se contredit papa mama pana siko ntango yo moko oyo ozwi mwana ya mama oyo bota na ye mwana ozwi otie ezemi siko ozala osala nini vengeance ekobima nayebaki teke mwana Nabi, mama. Dans ma capacité, zela nanute, eli ya kanu eli, zela nanu. C'est calme nanu, simba nanu. Simba nanu teli, simba nanu. Zela nanu, mama. Zela nanu, mama zela. Yipo ningo bunda. Vandana. Yaya zela nanu te zela olingo sale nini zela bat nabi vandana papa zela nanu vandana Monsieur. Oh, c'est quoi ça? Moi, dis-moi encore. Oh. On se retrouve prochainement. Bye bye. Tu peux prendre 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi c'est mon bas zobota te, ndiye moi côté la keboka bwana. Et là on dit yo senga biso awa tout ça la nini pona tout c'est nous côté nini. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman apika église. Alors na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire à mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais les leçons moni mama zongi génite. Maman zolia 3 fois. Tongo medi poko. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant zo kata na ti. Soke sarika manœuvre pano ya li temps. Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati clinique misunga. Ne so futi mbango ne zo regretter te. Ah bon, juste bien na wazali. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misu te. Emonani bamboko na zofinda ya pamba bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga.
misunga ngana bango rendez-vous kana fin du mois na peni te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme on a commis lui petit misunga babe